Message na eza boy. Asani aza étranger. Esika wana eza esika na biso tozalaka wana. Dia longoli biso abuki nde tobima libanda. Ba musuku tu bakufa na bataso kwa bisika na bango wana. Lokola gouverneur azui charge ya kotonga atonga. Lokolo zande kosila kokodi. Kwa zando wana zotongela ka biso. Atongela mbutute. Eza ka biso asala za étranger akende. Abongisela biso wana tokota. Dans Biboye, il doit les amateurs. En tout cas, les Cambouana, le gouverneur a joué à Kotongazan. Eza mabete, eza malamu. Eza pour le terrain na biso peuple congolais. Eza pour na bosenga na biso yango gouverneur asali yango. En tout cas vraiment, eloko tango asanya tongaka yango. Biba mama yanga azale koteka na katia. Mama na ngai akufaka parce que tango asanya yeko za contrat oyoyo. Tango yeko zo yango babandi ko bengala babatu. Babandi ko buka biloko abatu ko bebisa biloko abatu. Ndio moni ke non mama na nga pika ekiza akufaka. Mais auto sala na se efuta maka na se. Lelo pe asanya leli afuti mabe o ya salaka wana. Merci na gouverneur. Azo tonga zando azo sala bien. Po abize ya mboka na biso da ba biso na 4e génération. Mais biso to le pa na ye. Azala za étranger. Mais atika biso za na biso ndinga azo tonga. Mais alepe ya mingi. Kwa batoli ba kufa na ba mesa to zaki ale longwaki. Mais aza papa ba ne belé. Anina lo babo. Asani anyoko ni biso ni. Tozala na poto to na koyeba te. Balobi oya yoka ka ye wana ndakenda liboso. To bana koyeba te to zaki na mwerere papa. Tono kata président nyoko ni biso bia sali biso mabe. Nzoka to bana oyeba te nzoka oyo nyote za pona ba bien na biso. Nzoka eza ba bien nyoso ye za bénéficier na ngo. Lelo na minute oyo papa ye ko landela aye ko tala ke ya komi mukonzi. Jamais ba bien na ye ya mwana mboka ekene na étranger. Neto ye ko landela ngo papa to ye ko tala ke eza bolamu na biso moko. Ndoko kyo kanisa souci poto tenga to za bénéfice. Yana bana to otangisa. Yana bana basisi ba classe misala ezate. Mais to moni lokola papa azoko buka magaza sana a récupérer ba bien na biso nyonso. Mbongo na mboka na biso kota kate ekenda musika to yeba ngote papa. Souci biso to zana ngoka ya koteka to bana yeba te. Lokola ezali boye papa. Bosala misana minoto pexi binote papa sala musala. Oui, c'est son voisin. C'est son voisin. Ils disent que c'était peut-être des tracts, ils ne savaient même pas que c'était une... Signé par l'administration en tête. Bonjour, on a audience. Bonjour, on a haut. Yo so biloko na yo. Oui, oui. Biloko na audience zo zongo. Biloko bungi. Bungi ay bide bungi azo ebere azo muge. Hein? Kaka yaga sikoyo kaka. Namoni oyo bungi. Biloko na bine bungi. Ya komi kaka sikoyo. Biloko mo bungi te. Biloko te papa. Toujours doit être un mutu. OK. Alors, bonjour biloko.
Quand on a la zone de Mounene, un magasin, environ 500 magasins. Bah, étal, environ 62 000. Vous en place au TK, vous avez vos propres. Vous avez des poteaux. Vous avez des poteaux. Ceux qui peuvent mourir dans le comité. Parce que vous avez un poteau, vous avez un poteau. Les apotés. Tout ça pour un mboka, tout ça pour un moutoute, tout ça pour un mboka. Mboka eke ne liboso. Bana na balé que bana c'est manapso. Ba ozo mboka, ba okuta mboka, ya bien. Ils ont vision à tata mokonzi, ya pour moderniser mboka. Ya wana tout ça banzela, tout ça appelle ba infrastructure. Donc ya ba infrastructure comme ebelé na kata mboka. Tata mokonzi ko sala, biso pe to sala ndenga moket na ndenge ekoki. Oki? Bolanda te, ba tchaka po ba isomanya te, ba sungi, oh voilà, tout ça na premier moutouté. Tu as besoin de bungisa mboka na biso. Non, ça n'a pas de ça là. Ils ont roulé ça papa. Ils ont roulé ça bana. Ils ont roulé ça bakulutu na baleki. Ndenge boza koteka na nzela. Eza eloko malamu te. Nzela boza komona nzela o. Démarrer ekena botila kabinda. Kama tila kabinda. Nzela ekomema bana na kelasi. Ekomema biloko kolia biloko bo oteka bo oteka. Somta sombia koleka. Il faut que nous n'andako. Voilà que n'andako il faut azwa nzela. Nzela so mutu aza malade. Il faut azwa nzela. Mpona emema ye na hôpital. Olingo tonga ndako na yo. Sobi biloko ya construction ekokende na nzela. Mosala bozo kosala ezali bien. Mais nzela eza plus important que mosala. Parce que ceux qui nous est là au tambourza te, nous sommes dans la Willerie Mikolo, embouteillage sur embouteillage. À tous les malades, on recommande à l'hôpital. On coupe à Nzela, on a un bon poche, Nzela, Kasabuku, au Kangi.